Eleki mabe mokolo ya lundi 25 mai 2026 kuna na komine ya Ngiringiri esika wapi mwana mboka Yannick Lumemo la force qui écrase patrouille ba chambre froide le peuple d'abord ndenge kaka amesana chaque le 25 mai po ezalaka Noël afetaka na ba client na ye na yango na 2026 oyo jamais erata bongele meso mwene ndenge kaka bino moko bozomona ba mama basepelaki na bakado oyo bapesaki bango po na redynamisation pe fidélité oyo bazalaka na yango à travers ba chambre froide na ye ni le par ailleurs kaka epa na ye la force qui écrase na esengo wana yo communication tala ndeko otuninga ba chambre froide pe poissonnerie le peuple d'abord ezomi wapi ndeko ti lelo kisasa yango oyebaka kango ya bien te yoka bien ezomi na avenue Bolafa direction Asosa avenue Ngende direction Asosa avenue Yolo direction Gambela pe na avenue Movenda na direction Elengesa nyonso wana na kombi na Ngiringiri. Mwana mama tika na yebisa yo mwana mobali oyo Yannick Lumemo aza vraiment Zambe ya mabumu na biso biloko très bien congelé na ba prix abordable côté Koutakei kolobate très chaleureux awande okosomba poisson ya fleuve ya lac pe ya océan awo kolia bio oyoki bien bio te pe osepeli fois makangami ba mama botika te kidi bakolo lesa papa bio tala coup de chapeau na mwana mboka Yannick Lumemo koba kaka kokoba papa tokende toujours liboso nanu esili te misusu ezoya po alobi akolesa Kinshasa mobimba pourquoi pas Congo mobimba bali ya bio eza normal Noël akei